Bandeko ba bolingo mbote lisusu mbote mingi. Bandeko balandi ya émission na biso ya monoko mubange lumbaka solo kasi bimisaka makama malamu. Ngai wana na ye lisusu na masolo kaka. Na ina masolo na zongisi mama ona maboko na tata. Tata Nzambe na kumbwa Yesu akamba biso. Émission ezaka nango mulai mingi te ezaka mwa makambo kaka tozwa kaba ide. Awa ba utaki kobenga nga kaka. Mutabengi ngai azali mutabengi nga azali na France. Abengi ngai alobi mama na sepeli mingi na ba émission na yo na bandiko lando mwa kala mingi te. Na bandiko tokolukana oya kala na zongelaka. Mama merci mingi pona émission ezozongisa biso pe na nzela. Mama likambo na lingaki na loba awa eza vraiment likambo oyo esalamaki na libota na ngai. Mama likambo wana eza ya lelo te. Likambo wana eza ya mwa mikolo leka. Metango na yo komona boende na sepeli ke na yoka. Mama biso tozali bana, mama boti biso 6. Na bana 6 mama na biso abota nga nazali yaya. Naza yaya na bota maki malamu penza te. Na bota maka na infirmité. Alors tant na bota mi infirmité wana me bana ya mama na nga nyonso abotaka. Ngai nde mutu na simba ka baleki na nga na nga sungaka mama na sungaka mama na infirmité na nga wana. Bana wana eza lokola nga na za mama leki na bango me na za yaya. Mama aboti biso na tata moko te, aboti biso pe na tata bomba. Tata misato toluba ngeto za 6. Siko mama na biso kama ndenge ezalaka église moko efungwami tout ça, mama na biso alobi tokende église. To bandi kokende église, tokende ke église. Église wana tokende ke bayambaka biso bien, to sambelaka na biso bien. Pasteur na biso mama kaka ndenge lobaki wana. Aye ko benga muninga na ye mususu pasteur. Aya kote ya biso. Pasteur wana le rakomi abandi ko bonde la teyi atei makambo ya kindoki. Tango atei makambo ya kindoki mama. Abandi otelemisa batu. Yo telema pusana bandi ko impose batu maboko ya mbangu batu bazobambana biso tofandi kaka tozotala. Kende alobi na mama na biso ke biso nenge tozalaki wana na ye totelemi. Bino nyonso bouti ndako moko abibo pusana. Bapusani topusani na babapusani. Topusani mama. Eza mawa. Mama tangu topusani. Mutu aliboso bazozo eza ngai. Bazwi ngai devant batu nyonso ya église. Balobi na mama oyo mwana na yo lokola forme na nga sikoyo na infirmité na nga. Forme na nga eza mwa muke na mukuse koleka bandeko na ngai. Pasteur wana telemisi nga liboso ya église. Abi na mama na biso aza mwana no ya solo mama na biso abi oyo aza mwana na ngai. Abi mwana no aza ndoki. Na yoki na pasi. Abi mwana oyo aza ndoki. Aliaka misuni ya batu. Pe aliaka ngo inconsciemment te mais consciemment ayebi makambo asala kazandoki. Mama mayele esila kinga nazo kokoloba te parce que mama ba infirmité na nga na salaka vraiment nali kukuma oya makasi ya makasi. Maya miso bandu bimangai. Mama na nga bandi kotala musala ya Nzambe. Église mo bandi kotala biso. Bandi kokamwa. Bandeko na nga nyonso bakomi pe oyo na dute, oyo na kondima, mama ezalaki likambo. Boke ni kufanda tokei kufanda. Alobi na mama bongo ya. Na suka ya prière na solula nayo. Mama akei musala ya Nzambe oyo alobi na mama na koya na ndaku na yo. Fana ya na ndaku na yo na kubondela pona ndaku na yo.
mais enveloppe il fait ça. Maman eza pasi. Maman na biso atosa. Mais tangu biso tozo bima na église. Maman tokabwana ki na famille. Baleki nanga mosusu balobi oyo wana yebi biso takende koloba boy. C'est que yaya azando ki ya solo. Ba mosusu balobi non. Azando kite. Bon bana bo mwana ye mutabokoli biso. Ye mutazalaka na biso. Malgré kakendekeli misala te me ye mutazalaka na biso, ye mutabomba ka biso. Bongo ya solo azala ndoki ndenge nini? Mama na ngai asimba oyo, apekisa oyo, apitia oyo na nzela. Mama na biso anio kwa maki. Na suka ya losambo biso totelemi libanda mama ke na bureau ya pasteur. Pesi adresse na po kwa pasteur ayaki. Pasteur asololi na mama. Mama kamati enveloppe apesi. Pesi ya enveloppe ya mbungu. 400 € de azwaki. Mama munokwa mubange soki nazo landa ba émission na yo, mais émission oyo utaki koloba oya mama ya beli AVC. Mama eza bongo ndenge lobi. Po mama na ngai akomaki azalaki susu malamu te. Po akusala ndenge nini kote musu balobi ke ngana zandoki, kote musu babike na zandoki te. Me makambo wuti na munoko pasteur a kote ya église. Mama tokima église. Tokima église. Mama nanga lela abi bana nanga. Oleba ya kozala na église ke to wuti musika tokabwani to komi na église, église esangisa bana. Mais église e kaboli bana nanga na bota bango banda kala. Mama eza pasi. Eza pasi. Naza mutu mama na bima bongo na mokili ndenge nzambe ye moko asepela ki nazala bongo. Me okende koyoka na mosala nzambe ke pona forme na nga na koloba pona forme na nga yango na lobi ke nga na zandoki. Mama libota ndenge kabwanaki po ya kozonga ensemble motema eza somoko te. Baleki na nga musu baboti me ponga na mona bana na bango komi pasi pona kindoki babimisa ngai na libanda te men église. Siko mama loba na ngai mama oyo azwaki AVC wana. Mais c'est normal maman. C'est normal. Ya biso sur l'église mon baba yebi biso ke toyaka toza ba sœur en Christ na mama na biso. Me ba eko mama likambo wana ke ngana zandoki puna liaka misunya batu. Na yebi ke na liaka pe misunya batu. Mama soko za makasi te za pasi. Nazalaki sumalamu te. Mama nanga zaki sumalamu te. Tokima église. Peto boya église. Oto ke église a réveil mama to kendekete to fandi. Po ezaka kaboke ko luka makambo. Yango na mama li solo na zalaki nango yango. Bande ko ba bolingo ba Kongo ba lobi minu esekaka te sika pasi ezali. Oyo za ba shock te. Oza ba shock so ba lobaka wote ba flesh yo santa na tindelinga bandoki ba tindelinga ba flesh na zongi seli bango me ba flesh yango yo te. Oza ba flesh ozo bonga batu. Botala sikoyo ke libota ekabwani li libanda te me eko kabonela na kati église. Ata bino moko. Ngaya na ndenge na nga bolimbisa nga bana na bakoko na bandeko. Na ndenge na nga yo pasteur olobeli mwana nanga devant tout le monde ki alia kamisu na batu na ko papolo mbata na miso batu na ko papolo penda na miso na taya comme ça okomona bien yo mtu nzamba fungoli miso okomona bien yo mtu koti na domaine ya nzamba alobi que les choses cachées sont pour moi, les choses révélées sont pour les enfants. Mais bino bolingi kokota na les choses cachées en Nzambe oyeba nini ebomba mikuna. Mais quand même
Quand même. Siko, imaginez, église wana basali ko sambela, pasteur oya yambaka bango akambaka bango. Lelo bato bayake pai na yo, oteyi bango liloba nzambe, bazalaka wana, me moninga no aye koloba ke baza kindokeza na libota na bango ale, babimi bake. Aye ko sala bolamu na église to aye ko sala mabe. Bandeko to tanga pe Bible malamu to sosola yango. To tanga ngo to sosola. Oyebi Satana kota kana kati ya mutu. Yozo mona ye musali ya nzambe, me Satana kokota parce que makanisio mutu wana zanango. Ba monanga, ba yeba ngai. Oyebi kozala prophète me nzamba tindi okake pa mutu moko. Me yoko linga loko l'église wana eza na 1000 personnes, batu 1000 wana nyonso bazwa oya bango soki nzondo soki nini bobengaka. Bino pe mutu bozalaka na église. Bino ba mususu. Bolingi prophétie lokola likambu mususu, mais mingi ezalaka pe bato baluka kaka ba prophète. Eza mingi bato bakotaka bonganga pe na mukili bolimbisa ngai. Soki ezali bongo luka délivrance ya solo. Ke na kota tubela na yo moko. Tubela ezali tubela bakendeke pa ya mutu o babengaka na réveil cure d'âme. Pe oyo wana bato basalela ngo ba formation. Likambo lobi na ye akoloba yango na mutu te, poso alobi yango amemi ngambo. Mais oye komi batele mission devant batu nyonso, bakomi ko sasa yo. Yo mto liaka batu na famille. Yo mto salaka boy na boy. Sikoyo. Lizui muninga. Lelo conseil bazo pesa lelo ezui muninga. Po yo lobi ekokeno kozwa yo pe. Soko sama elite. Sambela nzamba kolakisa yo moko. Nzamba kotali so makambu, c'est vrai ba prophète bazali. Mais to luka bango ya koluka te ka yebisanga kaka. Soki place wana mama wana telemaki bolimbisanga ndeko mwasi na zongeli yo. Soki place wana ba telemisaki yo na bandeko na yo. Soki kaka pasteur alobaki ke mama oyo azalaki wana mama na bino, mama en tout cas ndeko noa mwasi aloka kabana na yo. Mama, mwana soka se film eza noko na yo tata mwasi walokaye. Mama, soka komi boye. Voisin na bino bozalaka na esika songolo pakala. Ye mtu abebisa mwana. Mbele bondimaki. Omonia. Mbele bondimaki. Prophétie balobi obuzwi prophétie. Il faut yo moko kene kukanise sembo nzamba sembo la yo. Examiner yango ndenge bazoluba. Sosola yango. Bondoki ya mutu babimisa yango devant batu nyonso bongoti. Mutu akende ko tubela ye moko epai ya basali ya nzambe ke ngana zabu na zabu. Sima nango soka zana besoin ya kosala témoignage. Ye moko nde mutu akosala témoignage. Tozo landa quand même na ebite landa témoignage ya papa Lokadi. Ta ngai na bandi kokende ba réveil sika. Na landa témoignage ya tata wana. Yende mutu azo témoigner makambo ndenge zalaka. Parce que ça kokango la masi kwa pesa pe bato maela ye ba pe ndenge nyamuta ke pa mususu. C'est ça. Mais o ya bino ekomi makambo kuto yo salate pasteur mutu ayebi yango. Oyo salaka pasteur mutu ayebi. Oyo ko salaka pasteur mutu ayebi soki prophète. Toke bato zala na mayele. To zala na mayele. Pasteur mbala simana lobaki bibenga benga. Ngoni abimisi batu l'église. Akaboli mabota. Alongoli batu kati na bonzambe. Siko yo pasteur obenga ki yo pe na motemo tikali pe na mbeli. Po bana wana nzamba pesaka bango epai na yo. Tozana ba berger. Nzamba benge langa na ye wana bergerie na ye langa na ye. Yende mukonzi nango, yende kolo nango, yo gérant. Siko yo gérant bibenga bengo bengi mutu mususu ayako gérer, mutu wana ayako gérer, ayako bebisa makambo. Boko récupérer ba amu wana ndenge nini. Yango Bible soloba mingi bako ya ngana salela yo, ngana sala bona boye, mais Yesu akoloba na ye bibinoti. C'est ça. Ozo sala ngo pona bolingwa nzambe to ozo sala ngo po ba yeba yo ba mona okay toi yonde mutu ozali le vrai prophète. Yo lingi ba yeba ke yonde mutu oyebi. Ler yo déjà na kati ozana koloba ke ngai nde mutu na yebi. Ndeko nange pa yo kokeni.
okokende ko fute Satana kokota yo parce que esprit orgueil eza na kati na yo. Mutu oyo nzamba salela kake nzamba solo bana kati ya mutu. Mutu wana ye moko amiye bakate. Mutu wana ye moko amiye bakate. Omana kambala moko ye poa elle moko kanisi likambo na lobi. Mais oya lelo comment boya na ko prophétiser. Boya na ko prophétiser. Yonde mutu so prophétiser za nzambe te mutu solo bana munoko na yo. Eza yonde yango diable akokote pai na yo. Pona orgueil wana ke yo ya koti. Okoloba makambo solo. Meza na bonzambe te. Ngai oyo. Tangu ngai na koti église à réveil. Na banda ki na église à réveil ta. Na banda quelque part. Mais na yeba ki na ngati ke sa réveil te. Na uti otanga kombo te ya église. Muto batindela nga ayebi ngai te. Mais oya loba pona ngai nyonso oye salama na bomwana na ngai na maternité. Mais ba bien aimé, tangu na landeli na kokeni mwa losambo yango na moni kezo bimisa ngai penza na mokilité. Babengi ngai kutunga babenga nga ke yo sikoyo lokolo zali wana yonde soki mutu abeli yo mutu kende koteya soki mutu akufi yo mutu koteya ngabi ngai na koteya ndenge nini ngai na ndenge na ngana le Rwanda na sana mokili na so vivre na mobala bato na so mela masanga siko tangu na kende koteya bakolobani bato bakomona nga balba kasi mwasi olobi asalaki na semeki na bisodi kasi mwasi oyo asana mobala ndeko na bisodi na bina kosala ngote bokoseli nzambe makambu na longwa pe libela na bina kosonga sute boso kosela nzambe makambu et pourtant balobela kinga ndenge na botama oui parce que diable pe ayebi makambu na biso mais nzela obozo tambusanga eza yango te. Nzela batu mingi bakangami pona makambu oyo okwa bayebiseki nga boye bayebiseki nga boye même kono kokwela yo ke yonde siko babike yonde ndoki ekoya eza na mukolo ekoya osepeli po balobi na muninga mais yo pe mukolo yango ekoya ezali ka nzela ozotambola wana kaka nzela nozotambola wana nzela na pe muninga tambolaki yo ndimi kaka ya muninga ke yaza mabe mais ya yo tango ekoya ya yo ekozala grave koleka. Pourquoi? Parce que biluka oyo wana zana faute te ndeko mwasi le mwana nanga ozana faute te parce que eza église bozalaki kokende ba inviter mutu wana faute te. Mais o basa bilanda kaka na kende kaka po balobelanga Satana mutu akende kolobela yo nzambe ba oblige ka yete o okoni ko oblige nzambe te lokola na tokende boy lokola ya lobaka nzambe kolobelanga na munoko na ye ata nzambe te ba oblige ka yete ba pressa ka yete mukula koloba nongo sala kutu na irete ke yemta kwa kolobela likambo wana ki ayebaki bande ko nangai to landa liloba ya nzambe to tika kolanda ba o baso ya kolobela bino makambo même soki alobaka na ye problème ezate to pekisi te ke ba prophétiser te non mais yozo kende po kende kosambela kozana ide te ke ngana kende kaka ba prophétiser po na ngai ke ba kuna nde mabezali pasteur yo pe pasteur oteya ka déjà bana no malamu mais il faut na benga prophète moko aya po ya koloba makambo ao makambo na bango batu besa église pele bakoyoka aya lokwa leza prophète toko ya babengi pe baninga bayepe tala oye koyeli mwana mwasi tala oye koyela mwana mwasi kaka pona infirmité na ye babimisa ye ndoki bandeko bazasu na confiance nete bamusu bazala confiance et maman choc na motema yo mto tikala kupanza batu wana bambula na bambula est-ce que yebi ke likamwana elandaka yo okolongola ngo ndenge nini likamwana elandaka yo pa nzambe yo mto kabola famille na bango okosela nzambe makambo okosela nzambe makambo mi ozo sambe la paix ozape donc ozo la kisapena na samu sala nzambe ngambo oyo tikala komema ono silisi yango ndeko repens-toi pasteur repens-toi prophète repens-toi bongwana senga bolimbisi po ezalaki nzambe te mutu alobelaki yo ezalaki ye te ezalaki makanisi na yo po moni mutu wana aza bizarre
aza na forme oyo il faut azala kaka ndoki, il faut azala kaka ndoki. Bible elobeli biso bongo te ye mutu amemaki baleki na ye, ye mutu amelisaka bango biberon, ye mutu atiaka bango na mokongo, mama ke ko débrouiller azobokola baleki, ye mutu azotikala na baleki, me ye nde siko mutu babimisi ndoki kaka po aza infirme nano okufi te. Oyebi oyo ezoya yo pasteur nano okufi te, oyebi oyo ekokwela yo bana oyo ozobota soki infirme mpe abimi na kati wana obenga ye mpe ndoki. Bandeko tozwa ya malamu totika ya mabe. Nzambe apambola biso.